sikoyo tozokomata te libumu ekoki kokangama te soki ozolia mabele e contraire libumu ntango ezokangama na mabele ozokota na bascaris ozokota na banyama ya libumu banyokanka bazokota yo batifoi ya makasi ezokota yo balimoroide bazokota yo mpo eloko oyo ezali elakeli mabe epai ya nyoka maboko na kaka fimeka maboko na nga pamba na koloba na nzambe yawe lelo mpo na mama nyonso azotalanga aliaka mabele mpo na papa nyonso atalanga azotalanga aliaka mabele na bondeli boye yawe eloko tindaki nga nasala yango oyo maladi oyo nalobi na bino nga naza doter ya nzambe nabetaka to te me nazobeta nde mokongo mpo nake liboso nalobi na bino kista coronavirus eza na maboko na nga vaksin na okala maboko na nga tokiti mpe tokomi lisusu papa die bilaka ozomemamemanga ti wapi akomisinga lisusu awa kaka na mira pembe ndenge nalobaka mira pembe oyo eza makambo ebele ya makambo ebele oyo lelo makambo ebelisi biso motu monoko ute bandi kolemba biso parceke banda tokotaki awa tozoki eloko mo bazoloba bilakeli ya nyoka bato babito eza filme ya nigeria to théâtre congolais mpo toyoki bilakeli ya nyoka tokomi na ndako ya prophète to ya paster mpo toyoka biloko ya nyoka mais lelo toyebi bino kaka na retour na mira pembe ndenge nazobenga yango na chambre haute epai ya papa na biso afonso ye mpe lelo akoyebisa biso akoyebisa biso bilakeli ya nyoka papa afonso nga lelo na ye awa avant napesa mbote me nakotuna bato bazotuna papa fonso ozobela bilakeli ya nyoka eza nini papa fonso okomi paster okomi prophète toza kaka docteur parce que bato kuna bazobituna mikolo oyo nyonso lisolo ezobetama kaka bilakeli ya nyoka papa na nga fonso bilakeli ya nyoka eza nini pesa nanu mbote epai ya balandi apre yebisa biso bilakeli ya nyoka eza nini papa mbote bamama mbote bapapa bato nyonso bazotala nga nayebisaka bino mingi eloko ezalaka malamu balandaka yango oyo eza mabe change na chaîne tobondi na biso te tokangi na biso na makasi te partout bozolandanga na États-Unis na France na Allemagne na Nigeria na Gabon na Congo Brazza RDC Angola na baprovince lelo tozolobela bilakeli ya nyoka soki tozoloba bilakeli ya nyoka j'espère que mama moko azotire mo attention na eloko nini na olinga naloba Satan akosi bato ebele akosi ba Eve ebele ba Eve lelo baza ba esclave ya bilakeli ya nyoka ba Eve lelo ba Eve ba mama baza ba esclave ya bilakeli ya nyoka ti lelo nde nazoloba boye ezosala pasi na motema po ba mama ebele babebisi bana babomisi bana babebisi bana bango ya basi mona mwasi na age ya 12 ans azoregle libumu pasi misu bazali soki azoregle azolela akolala bien te fo bameme na hôpital bazoyeba te eloko nini oyo ezosalama baominganga nini oyo bango bakoti te mpo bakangola mwana wana me nga lelo naye koyebisa bino bilakeli ya nyoka bilakeli ya nyoka en fait elingi koloba nini na jardin d'Eden nga naza docteur na pasteur te mais docteur na kati ya mosala ya nzambe akangolaka bato na maladi mpo maladi ezali esprit mpe akolongolaka milimo ya mabe na kati ya nzoto ya bato oyo baza kobela mpo bazwa bokono bazwa kimia na kati ya mitema mpe na kati ya bemilimo na bango bilakeli ya nyoka ezali nini na ebandeli ya mokili nzambe tango Adam na Eve babebisaki alobaki eloko moko epai ya Adam alobi Adam yo okolia na motoki na yo j'espère que papa oyo aliaka na motoki na ye te aza papa te ngolo baso tolandeli yango bien eza bilakeli te apesaki Adam alobi ke yo lokolo osala na yo eloko te mwasi nde moto akosaki yo nalembisi yo liaka na okaka na motoki na yo ngolo bake travailler luka pozwa donc j'espère que babibali nyonso bazoluka o basalaka baganyaka salaire basepelaka na misala na bango à part koyiba à part koboma à part koskroke po eza musala te mais musala oyo ezali ya motoki ya maboko ou bien ya mayele na yo oyo ozozwela mbongo oyo otangaki par exemple ou bien nzambe apesaki yo donc quelque part ya kosala yango nde ozozwela mbongo eza bien l'ouvrier mérite son salaire
akeye pa ya mwasi alobi mwasi nani mutapesa mitindo olia mbuma onga na pekisi mwasi alobi serpent alobi yo mwasi banda lelo nakomatisa pasi na yo ya kobota alobi akomatisa alobi te akolongola inyolo bake mwasi alingaki abota kaka na pasi me alobi na ye nakomatisa pasi na yo ya kobota akeye pa ya nyoka tunaki nyoka te atuna nyoka po nyoka zali nyama azana eloko oyo akoki kosolola na nzambe te po biso nde yasali biso na ekelamu na biso na ekelamu na ye alobi créons l'homme à notre image na notre ressemblance donc ngo bake biso so totali toza bapetit dieu na esprit oye asuflaki kati na biso yango alakisi différence epa ya nyoka atuni nyoka te atuni kaka adam na eve po bango bazali bato oyo basalami na ressemblance na ye mais pa ya nyoka kei mbala moko frappe yo nyoka banda lelo obanda kotambola na libumu na yo yoka itumbwa liboso abi banda lelo obanda kotambola na libu ba mama kikolo mama Shikwanza mama ya Zandwa Gambela mama ya Wenda Somba Zigida mama ya Zandwa Munene mama ya Shikwanza partout ba mama bazali na Château Rouge partout bolanda bien alobi yo nyoka alobi yo engolo ba lelo kwa tina te alobi yo banda lelo obanda kotambola na libumu na yo engolo ba ke nyoka zaki na makolo na maboko alobi ne obanda kotambola na libumu na ngolo ba ke alongoli makolo pe alongoli maboko alobi obanda kolia mabele vina yo mobimba te papa sana zongana mo papa la ngai siko toyebi te papa force ngo me mabiso wapi parce que bani sur la jeunesse on veut dire jeunesse te to comme tata on est là-dessus on est jeunesse toi mais siko bato relation nini obiso wapi bazolanda to comme ko importance ya bilekela nyoka parce que on veut besoin de nyoka mais papa c'est pour ce que biso nini kaza makambo parce que nyoka na bazolo besa biso te et ça dans la TV on va sur la TV na bisoté mais papa faut se voir c'est biso bilakeli nyoka non la sito ni nakati wana papa journaliste yango imona ina kindi na panzanteke panza papa to mito na lo panza nyoso mobimba ko ba mama bozo tala ngai na solo belande bino nyoka ozo de mama parce que bilakeli za nyoka papa ko biso ba mama papa na nga fosu sunga biso nani parce que ba mama ko panga ko mo ba za demo parce que mon gros conseil maman a dit que l'agneau est-ce que maman comment sentir télé bazo est-ce que maman papa expliquer penza pendant mon bimba parce que maman est clair ni nenga c'est bien que l'agneau et pas maman au moni lelo mokili ba komi na controversé place oyo nzamba lobi na papa akolia na mutoki na ye et komi pe na mama akomi kolia na mutoki na ye ba mama pe akomi ko sala msala il faut sala rabo mokili zo changer. Et donc, changer pour ça, tu as un bouleversé. Oh, une zambe à Tchaki. Dans le balobi, parité entre l'homme et la femme. Parité qu'on y a raté. Pour zambe à l'obaki na femme. Alors, la femme, tu dois être soumise. Tu dois. Donc, c'est une obligation chez la femme. C'est une obligation. La femme, tu dois être soumise. Pona mobali asa nini alinga yo mwasi oyo azala soumise te et pas mobali olinga te eza réel soki alingi te eza pe lisumu te pa ya nzambe po nzambe alobi na yo mwasi sala part na yo ya ko se soumettre et mobali asa part na ye alinga yo tozolanda na dialogue moko mwasi tanga komi kosala parité eutaki déjà na nzela ya adana eve na kofungola eloko wana pona nini mwasi lelo bazoloba parité. Mais lelo to obeta sete ya bilakeli ya nyoka bilakeli bapesi yango nyoka balobi nyoka yo ndo moto bana kolia mabele vina yo mobimba po bana kotambola libumu lelo ba mama bakomi bilakeli ya nyoka pona nini papa journaliste ba mama bazolia bilakeli ya nyoka ya koliaka mabele oyo ba mama baliaka ba mama bazomema bilakeli ya nyoka na kati ya bavina bango mama ya France nyonso aliaka mabele azana bilakeli ya nyoka na kati ya vina ye mama ya Allemagne
mama ya États-Unis, mama ya Afrique, mama ya Sénégal, ya Nigeria, mama ya Congo Brazza, ya RDC. Ba mama nyonso oyo bazolia mabele eza nini? Mabele eza mabele otonyataka. Lelo mabele bakomisi yango bakomi kotia mungwa. Mabele bazotumba yango. Ba mama nyonso bazotalanga bazoyeba makambo na zolo. Bazotambola yango na kati ya basaki. Biloko kaka ya ba 10 francs, ya ba 10 kwanza, ya ba 1 euro, ya ba centime ya euro. Ezo bebisaka bango ezo kota bango bilakeli ya mabele na kati ya babu na bango. Papa fonce to sunga na papa na ngai. Ba mama bayebisaka ngai balaka mabele pona ndoze. Na mona ka basa se msumo utazo timula mabele azolia. Et comme je suis là, papa, c'est que ma maman claire parce que ma maman sombre à ma belle, na mona bana na ma j'ai des fous de roman à ma belle. Au moins la somme nango, et ça comment tu m'as dit toko, ça la bien. Mais ce que papa dit comment les a ma belle, qu'on a ma belle, qu'on somme on a voulu coller. Problème c'est une carte ma belle, papa dans la fosse. Papa peut pas coller ma belle. To, et ça normal. Papa fosse, bah on va te là ma belle pour quand arrive monsieur Zoleka. Si quoi, je comprends pas. Libumu ekoki kokangama te soki ozolia mabele. E contraire, libumu ntango ezokangama na mabele ozokota na bascaris, ozokota na banyama ya libumu, banyokankau bazokota yo, batifoide ya makasi ezokota yo, bahemoroide bazokota yo po eloko oyo ezali elakeli mabe epai ya nyoka, epai ya nyama. Ntango yo oza kopratika ngo na nzoto elingi oloba nini? Ozoloba na Nzambe lokolo otiaki yango bilakeli yango epai ya nyoka, nga na lati na nga yango elataka nango ngai nga mpe na bana kotambola na libumu mpo ozi deja ya moko ya kolia mabele. Apesaki nyoka mibale ti alobaki na ye obanda kotambola na libumu, obanda kolia mabele vi na yo mobimba. Sikotango mutu oyo azolia kaka mabele elingi olobake kotambola ya libumu elingi olobake bapasi nyonso ya libumu, makambu nyonso oyo esalamaka na libumu ya bapasi, ya banyama, ya bahemoroide, ya banyokankau nyonso wana ya kozanga kobota, ya baregle kobeba, bama ya mibali mosusu ebebi mpona basi na bango batrompe ezotoboka, bakiste, bafibrone nyonso source nango bilakeli ya nyoka basi oyo baza kolia mabele. Mabele en fait bango bazomona ngo ndenge bazotumba ngo, bazomona ngo ndenge bakataka ngo bongo balobi eza eloko spécial, bazokasa ndenge eza mabele bango banyataka te baboka asoi te. Non, eza kaka mabele oyo bato banyataka oyo babokela ngo basoi. Soki ndenge na peso ba référence place basalaka ngo bazwaka ngo okokamwa kende na mombele omona ndenge ni bamama na bakataka yango place bazobwaka baregle ya basi, bakushe, basalite, banie, bakaka mabele yango nde bazokata yango bazotia yango na basaki bazomema bakokende kotumba. Kende baplace oyo basalaka yango en tout cas bamama oyo basalaka komesa mabele en tout cas boza bacriminel, bozobebisa bavie ya bato mpo bozoteka eloko nazoyebiso na mutu atekaka cigarette, na mutu atekaka diamba, na mutu atekaka masanga, na mutu atekaka diamba, na mutu atekaka drogue. Bango nyonso mutu akota lola za te. Ngai mutu nazoloba naza docteur ya Nzambe. Eza biloko oyo ezodétruire temple ya Saint-Esprit oyo ezali corps. Oyebi eza na bato ebele bazosala badepense ya mbongo mpona koluka mabota, me bazoyeba te ke mabele mutu ezobebisa bango. Bato ebele bazosala badepense mamama mosusu bazolia mabele monaka nayebaka te esprit nini oyo etindaka ngai nalia mabele. Eza esprit ya nyoka, eza l'esprit du serpent. Serpent oyo ya Moïse te, po serpent Moïse ayaki komela baserpent nyonso ya mikie, mais serpent oyo ya Satana ye mutu akotinda oponi okota na kati ya badepense, batrompe ebebaka yo, batrompe bamatrice ebebaka yo, libumu etumisaka yo, baregle pasi nyonso wana ezali bilakeli ya yo. Soki nazo comprendre malamu papa fonce ngo yebisa biso ke mabele bamama baliako mpe bandeko mibali tokomi kolia ezopesa maladi ebele. Mabele source ya maladi mabepo maladi eye mpona kodétruire temple ya Saint-Esprit mpo emema mutu na kufa. Mutu soki akufi elingo bake vi na ye ala mokili esili. Mutu soki aboti te aza na vi te akosepela ndenge nini. Fo lipamboli ezali na kati ya mwana Nzambe bazopambola mpo bana bacouple ezala na esengo. Mutu azosepelisa mwasi na mbetu te yebisa ngai esengo nini ekosala. Mwasi azosepelisa mobali na ye te, sexe na ye eza kofunga mafigilité. Mwasi oyo areglaka su bien te, constipation kosala bato ete makasi sutu soki aza na mbongo te yebisanga okufa avant. Bilakeli ya nyoka bamama bolati yango, bapapa bolati yango tilo ta lelo ezali makambo nazoyebisa bino ezali na nzoto mpe eza na molimo na okende mpe na délivrance. Papa Fonso nabe wata pasteur
kobenga nga pasteur s'il vous plaît nga na pasteur te na otiki oza prophète te nazala na kaka docteur soki boyebaki te ke docteur epasaka délivrance lelo docteur asala nini nzambe azwa lokumu nzambe asungi biso na nzela papa France arevele biso makambo ebele osengela biso bapaster barevele biso parce que toyei kocomprendre kaka mabele topesaka ngo toliaka ngo tosombaka mpe na mboka biso ntioko tozosomba milakeli parce que mabele yango ozopesa biso malai mabele yango ozopesa biso bastérilité mais papa afonce otika nzambe apamolo mpo olakisi biso nzela mais nzela wana papa afonce fala tozala délivrance mais papa afonce lelo délivre biso lelo bana nzambe bazozwa délivrance l'esprit mpe na ndoto bato bazobota te bazala bamaladi baobenga naza sûr et certain makambo na oloba na okofela nzambe te naza mosali ya nzambe naza mosali ya yawe nzambe moko le tout puissant yesu kristo aza mokonzi mpe mobikisi na nga napesaka bato oyo ewutaka epai ya nzambe napesaka bato traitement oyo ewutaka epai ya nzambe mutu nyonso akoye mpo na nga akobika mpe akozwa kimia na nzoto na ye nazoloba na bino makambo oyo ekangi bavie ya bamama ebele na poto ekangi bavie ya bamama ebele na bamama ebele bakomi na ba 45 ans bakoti baménopause précoce na ba 30 ans na ba 28 ans basi bazoyeba te bamio bezobima biso na mabumu ndenge nini bakiste banyoka nkao bazoloba biso so tomeli mai wana ya pembe nde tosumbi yango ya pembe nzoka nde lukuta nazoyebisa bino nganga azali mosali ya satana azali mwana ya lukuta akosala bangringringringring mais papa France pour la délivrance pour bien ata pasteur moko adélivre to malgré tout le côté pasteur te prophète adélivre biso te omoni connaissance oyo nzambe apesanga soki apesa ongo epa paster mosusu paster oyo akosala ndenge aki paster me ngai nazosala ndenge aki docteur naosala ndenge aki paster te nabengi te paster moko akota intervention te kosala délivrance po délivrance elingi olobaka ate ke il faut nakotisa bino gene nakotisa bino retraite te kaka ndenge tozali awa motu ayoki nga déjà aza déjà délivré parce que ndeko na ngai siaki kamisa ezali banda na bila mosusu papa kozeleka pour l'église mais naye kocomprendre ke eza mayele nzambe apesi yo eza mpo osunga biso na kosepela mpenza soki ndenge eza nzambe apesi pai osunga mpe balandi na yo osunga biso mpe na délivrance yango ozoloba parce que ekozala bien bato tu bazolanda wana parce que bible elobisi biso bokoyeba bosolo mpe kokangola bino tolingi papa afonce ozoyebisa biso bosolo mpe tozokondimaki bosolo mpe ekangolaki yo tolingi mpe bosolo ozolakisa biso tika esunga biso mpe ekangola biso mema biso ata nena ekangola biso na nzela ya yesu kristo oyo bino bondimelaka ngai naopesa délivrance zwaka maboko na nga kafimeka maboko na nga pamba nakoloba na nzambe yawe lelo mpona mama nyonso azotala nga aliaka mabele mpona papa nyonso atalaka nga azotala nga aliaka mabele na bondeli boye yawe eloko tindaki nga nasala yango oyo nzambe na bomoi yo oza juste mpe fidele na maloba na yo nakosela yo likambo moko te na oyo nyonso nga nalobaka oyo otindaka nga napesaka oyo ewutaka epai na yo yawe nabondeli boye na papa oyo asimbi mpe tv na ye asimbi mpe akangisi maboko na ye na oyo ya nga yawe na kombo ya mwana oyo yesu kristu nazareti molimo ya nyoka ya mabele ya maediso ya mabele na kati ya mama moko na kati ya papa moko eza na nguya lisusu te apati ya lelo nabondeli na motema na nga mobimba epai na yo yawe na oyo nyonso yo osali okangoli libota na yo lelo ekomprendre tika ete bazala délivre na molimo oyo etindaka bamama balia mabele molimo ya nyoka to sacrifice yo to tindi yo place oyo yo uta pe place oyo kokende place oyo koma to bengani yo na kati ya ndako ya mama na kati ya ndako ya papa na kati ya saki ya papa na kati ya saki ya mama na kati ya mbongo ya papa po bakende kosomba yo na di kwanza ube na 100 francs na centime ya euro po bakende kosomba yo oza na nguya lisusu te obima na kati ya poche ya mutu po bakende kosomba yo po omodi mwasi moko pe mama papa moko banda lelo kaka ndenge yo simbi loboko na nga kaka yo okangisi maboko na nga tika ete esalemela kaka ndenge kondima no esalami na kombo ya yesu kristu nazareti amen 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 balandi ya spécial santé na biso bomoni ndenge papa na biso afonce awuti kosambela mpo na biso bible na biso moto elobi bongo abi oyo akondimela yesu masiya na kombo ya yesu akobenga na bademo mpe bademo bakolongwa lelo papa afonce nzambe arevele ye ke tozonyoka mapamba nzoka ezalaki nango bilakela nyoka bamai lelo bakomi bastérile basi ebele bazokokoregle na ntan na bango te
bamalade comme ebele banyoka kao na mabunga basi njoka nyonso wana ezalaki na kaka bilakeli ya nyoka. Papa Nzambe apambola yo ndenge osungi biso ya kodélivrer biso na boumbu oyo ya nyoka po kala tete ngato tambola pe na mabumu po deuxième bilakeli ya nyoka pe kangaki biso balotaki nyoka kolia mabele tolie mabele ya nyoka yango pe tokoma kotambola na libumu kotambola libumu biso komaki na bamaladi okomona mwana mobali bele papa tokomaki na bala mibali omona soka aza na mabele ya kotambola te njoka ezalaki bilakeli ya nyoka. Papa na ngai Afonso toyokende mpenza na suka ya émission na biso conseil nini ezali mpona otikela bandeko baza na bandako oyo batiki oyo bandaki kolia mabele lokola biso mpe totiki kolia mabele conseil nini ezali opesa biso na misala mabele esalaki na bomoi na biso. Conseil na oyo kopesa bino soki lelo boyoki mongongo ya Nzambe bokanga mitema te bofungola mitema na bino bokonzi ya Nzambe eza koya. J'espère que naza docteur M susi ya liboso bi ya mibale azoyebisa bino ke Yawe aza koya Yesu Kristo aza koya aza na nzela oyo nyonso bozomona convite za novi nyonso eza kaka ebandeli elingi oloba te ke Yesu Kristo nde mutu atindi baepidemie te. Nzambe alingaka mutu masumu akufa kutu na masumu te ebongo ndeni alinga bana na ye bakufa te. Bamaladi oyo bozomona oyo ezali Satana nde mutu aza kotinda yango mpona emema bana ya Nzambe na lifelo me nayebi ke Satana akolonga te akozwa bana ya Nzambe bakeli lifelo te. Bana ya Nzambe misusu bakokufa bakozala kaka na Yesu mpe bakokufa na maladi wana me baza kaka na Yesu bakoti mpe kaka alola. Me attention na yo mutu oza na Yesu te me okufa na maladi oyo. Nalobi na bino nga naza docteur ya Nzambe nabetaka to te me nazobeta nde mokongo mpona ke liboso. Nalobi na bino kisi ya coronavirus eza na maboko na nga vaccin na oka na maboko na nga napekisi mutu te azwa vaccin napekisi mpe mutu te ke azwa te vaccin nyonso tu oso oyokaki nayebisaki yo ke bateyaka ebembe te ke poani okufi me bateyaka nde mutu ya bomoi baloba na ye ke kokufa nde te. J'espère que oyo aliaka mabele ayebi deja baconséquence soko oza mama mwasi obotaka te lelo baconséquence ata oliaka ya mokie kala elakeli wana lingi olobake nyoka akota kati na yo ata lelo oliaka nyoka akota soki lelo mpo obota oza na ngenge me oza na maladi kati na yo mpo eza bilakeli ekoki kozwa de génération à génération. Nazolinga te nalobaki nga na spécial Yesu Kristo nde mutu aza spécial. Yesu Kristo aza kitoko mingi nakoyebisa yo yamba Yesu Kristo na bomoi na yo tika kolia mabele yango na kopesa yo conseil ya suka po biso to clôturer tika ete Nzambe oyo atiaki ngai yango napesi yo bamaladi nyonso oyo ezali na kati ya libumu ya mwasi source nango landa bien mabele. Conseil yango wana toyoki mpona mabele ngai lelo nalapi mabele na vi na ngai nazondima mpe yo olapi mabele. Papa na ngai Afonso nakozongela yo mokolo mosusu mpona COVID-19 coronavirus tokozonga awa nga na kozonga po papa faut expliquer bato kisa coronavirus ozonga po bato bazobituna papa moza ba coronavirus mais nayebi ke aza sire na oyo azoloba parce que bilakela nyoka ayebisaki biso aza sire to ndimami ke tokomaki boumbu ya mabele po tokomaki banyoka tozwaki bilakeli ya nyoka lelo tokomi na nga na suka nakobosa na te okonzi na ngai oza liboso ya caméra le grand réalisateur moto ya mayele ebele moto abwania ona kobenga na kombo ya die na nga bilaka Nzambe bilaka die bilaka tika Nzambe apambola yo mpe nakobosa na te papa na nga Simon Kutu esika ozali na peso bamote ebele ndeko na ngai Jacques Kams mama na nga Nzala Paulina mpe mwana na nga Riku Mbondo epe soko nabosani Rafael Gracia epe Priscilla Nongala tika Nzambe apambola bino bisika bozali moi ami fidèle pasteur Gaël Nzambe amona bino tokozonga awa epai a pasteur na biso o bendit docteur na biso o mweza malamu docteur na biso ngana zo benga ene mbenga benga kae savant noir tokozonga awa po expliquer biso pona coronavirus nazo suka awa Nzambe likolo savant noir na mabele pona bokono na yo sila ezaka ka référence moko esika tozali awa epai ya papa Afonso tika Nzambe na lola apambola bino tomona ni mikolo ezali kuya.